Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Nasa vraiment na elika que makamuzo bouger, makamuzo marcher, makamuzo ko évoluer na côté na bino. Lelo toujours na cadre ya évolution, na cadre ya élévation, na cadre ya réussite. Na eli bino sujet mususu oyo esalinga bien na sepel na yango na bito partager. Tant koyoka yango ko apporter le un plus, ko fungola ba porte vie na yo ko permettre yo ba ouverture pour et permettre yo okele musika omata loko yo salaka parce que c'est important tant zo sala loko mon évolution na yango c'est important tant zo sala loko mon ndenge ba ouverture zo salama ndenge ba résultat positif ezali koya ezali bon ngai mama na ngai sœur na bino tante na bino et puis mama na bino. Lelo thème na ngai ezali nini? Thème na ngai ezali réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche ezali livre oyo ezalaki écrit par monsieur Napoléon Hill. Monsieur Napoléon Hill azalaki journaliste et puis azalaki moto azalaki koorganize baséminaire na époque na ye. Monsieur Léon azali moto azalaki vraiment attiré na tout ce qui tourne autour ya mbongo, richesse, biloko nyonso wana. Alingaki ayeba bato ya mbongo ya époque na ye basalaki nini po akoma na mbongo. Basimbaki nini po akoma na mbongo. Balekaki nzela nini po akoma na mbongo. Donc azwaki temps, azwaki 25 ans, abandi ko tourner autour ya bato bazali na mbongo po asala bango ba interview ayeba babandaka ndenge nini po akoma na mbongo ebele. Et ce qui est génial dans tout ça est que bato nyonso ya interviewa majorité na bango bazaki bato bauta na famille pauvre. Bazaki bato bauta na famille ya mbongo te, bazami même pas bato mbongo tout autour na bango. Mais se bata, s'accrocha pour pas comme bato ya mbongo. Et à cette interview, il y a plus de 500 hommes fortunés de son époque. Et bazo ba fortuné, l'exi fortuné, ça ba moyen tenir à que au mutata on a ba moyen pour ça le pas en clôturer, à la voiture. Non non non. Tout le ma fortune, ya fortune, bato ba ça la combo na époque na e. Ce qui fait que tant à sali ba interview wana pendant 25 ans, né ko comme un livre oyoyo réfléchissez et devenez riche. Et le cola résultat, il y a ba recherche ya ça qui pendant 25 ans. Et tant à sali recherche pendant 25 ans, a commis livre oyo aiko continuer asweka wana taiko continuer abani sikoyo ko pesa yango comme séminaire et pas ya bateau nde pendant 20 ans azwaki temps ya bana ko expliquer bateau makambo yo ya yekolaki avant. Donc aiko ko sala effort ala ke sa ba secret yango et pas ya 100 000 hommes pour à vérifier efficacité na yango. Et tango asali ba séminaire wana a partager encore il y a plus de 100 000 hommes pour vérifier l'efficacité na yango et sincèrement ma résultat ezalaki ya makasi. Donc majorité à 100 000 personnes wana vina bango échangeaki. Makambazoro sala ekomaki ya kofungwama vina bango échanger bakomaki bato ya mbongo. Donc ce qui fait que déjà à ça déjà 25 ans il y a recherche avant livre yango bima tant le livre ebimi à ça sur recherche n'a plus de 100 000 personnes ba résultats qui palpable. Donc bato vivant époque wana ba yebi iloko o ngala za koloba. La preuve en est que tel exemple ya mutu o bistoyi to yebi personnellement te mais to yebi quand même marque à voiture to bengara Ford. Mais c'est Ford aza parmi bateau oyo ba viva expérience oyo ya monsieur Napoléon Hill. Donc on va comprendre que réfléchissez et devenez riche. Mais autant qu'on réfléchit pour moi batambongo. Et la preuve en est que monsieur Ford, donc on est qui Henry, mais c'est Henry Ford à ça même pas lycée. À ça classe ba niveau classe élevée. Donc c'est une manière de dire que pour muta comme mbongo, à ça l'obligé à ça ba diplôme ébélé, à ça docteur, à ça ingénieur, à ça nani. Non. Aussi, nous devons tout pour encore réfléchir. Sur nous réfléchir bien aux ba techniques qu'il faut, aux armes qu'il faut, au coco comme riche. Et là, on a pressé bon un livre naïe. Et ça, la richesse financière, et râle comme un bon, comme un bon ébélé. Mais ça livre moko, au soki, au tangi yango, au comprendre yango, au tie yango en pratique, et ça est malin pour un développement na yomoko personnel. Façon na yoro la vie, façon na yoro réfléchir, ndenge na yoro la batou, ndenge na yoro comprendre batou, et ko changer. Parce que c'est tellement riche, vraiment, pour n'angana bengango, Bible et richesse, quoi.
vraiment eza na ba clé nyonso o mutu so ala ndia on penza de près à ressentir différence na ndenge azalaki avant na ndenge akomi lelo. Et monsieur Hull a kabola livre na ye wana na 13 points essentiels. Premier point na ye alobi ke batu nyonso basala succès na époque wana batu nyonso bazo réussir na vie même si lelo nga pe na koloba ke aza na raison et ya bato oyo basi ba connaîtra échec. Donc réussite nyonso ya vie ya mutu e bandaka nano na échec. Échec elexte ke batu nyonso bazali obligé à échouer hein, mais non mais elexte bato oyo ba réussir ka ba kendaka musika na vie c'est bato basi ba échouer un jour. Basi ba échouer ne loko moko boye eloko wana oya échouer na yango eloko wana epesa makasi ya retenir à chaque fois ça n'importe quoi na vie na ye échec wana eza na mutu na ye donc akosa la même erreur te akosa la même buzo bate donc alobi ke richesse nyonso et bandaka na échec batu nyonso bakenda musika na vie banano na ko échouer quelque part tu vois donc à chaque fois ça eloko ko bossa na te soko zali ko échouer lelo yebake suka résultat ekozala malamu donc eloko ozosala soki ezosimba te yebake ozali koapprendre ozali kozwa expérience par rapport ya échec wana kobosa nti bato baéchoua mingi na vie eza bato baresisaka soki abandonné te soki oabandonné là c'est ton problème même totiki mais soki oabandonné te oaccroché osacroché na idée na yo suka omona barésultat ya bien na vie na yo ekoya donc yango abetisi te ke succès nyonso ebandaka na échec donc le succès vient après l'échec. Aussi longtemps au échoua déjà mingi na vie soko s'accrocha suka omona ke ba résultat et que ça là malamu pourquoi parce que oyebi ete ko échouer eza synonyme ya fin te ko échouer eza juste ozozwa temps pour obanda ko comprendre le réseau ça là pour permettre yo o maîtriser yango suka ou réussir soko tali batu ebele akala omona ke babanda nano na ba échec quand même mais c'est Henry Ford on a zo ba eza marque voiture Ford auto yebi abandaka na eloko te mais à s'accrocher tellement na projet na ye ke lelo Ford eza etikala ti lelo to tambola na ngoti lelo to za na ngoti lelo lesenga personnellement na za fan ya Ford na linga Ford donc vraiment ça marque voiture na sepela ko za nango vraiment à s'accrocher na vie na ye et ti lelo azali aza muto asala même pas lycée. Mais c'est fort, douane. À ça, même pas lycée, mais à s'accrocher qui n'a rêve, à traverser l'échec, mais souka, avec mon résultat positif. On est dans la première étape. Donc, richesse nyonso et bandarana nous na échec. Et deuxième point naie, alobi nini, alobi, et le nyonso lingo sa na vie na yo, il faut au désirer yango. Donc, alobi que le désir est le point de départ de toute réussite personnel. Nyonso oyo lingo sa na vie na yo, il faut bandana no nako désirer yango. Soko désirer yango te ekokoma réalité na vie na yo te. Soko désirer yango te eko sepela na yango te. Faut comme un désir na vie na yo. Donc faut comme tant je désir wana donc je peux te dire que faut comme net elo comme une obsession ya ko obtenir yango. Moni, il faut la désir moko ardent. Tu vois, ce désir n'était pas un espoir ou un souhait, c'est un désir ardent. Et c'est le désir moko yali que tant au vandi au lali au temezo la muka ozo kanisaka kayango et comme le croit une partie ya vie na yo ozo kanisa yango ozo mona yango ozo lota yango donc na kati mutu na yo yango comme te sale omo lo msute ozo mona possibilité à échec te ozo mona ka possibilité à réussite donc ozo désirer lo à tel point que tant au vandi au lali la muka ozo kanisa donc ozo mutu na yo yango ka ozo kanisa yango na désir oyo mutu za na yango pour na ko réussir. Donc on est à deuxième point. Oh monsieur Hull a développé alobi ke po okende musika na vie il faut za na désir moko ardent donc na kati esprit na yo faut za na désir ya ba gagnant ozala na désir ya muto obtenir ba réponse positive ozala na désir ya muto oyo aganyaka kaka ozala na désir ya muto oyo nde na bandi boye na kolemba te na kokende nti na suka ozala na désir ya muto oyo en tout cas ta makambo eza diri nde ngai na kokoka et azaki un peu plus clair na domaine wana apesi ba instruction oyo ko permettre yo au travailler désir au cas où oza muto oyo bi valeur ya désir te. Tu vois, après six instructions, et ça va des instructions précises, sur tu en pratique, au moins un changement dans la vie na yo. Dans ces six instructions, il y aura le bosso, donc le premier point, alors fixer dans votre esprit exactement ce que vous avez besoin.
Donc fruit ya désir na yo eloko yo lingi il faut fixer yango bien. Si vous avez besoin ya mbongo, il faut au fixer en tout na yo, vous avez besoin mbongo quantité nini, au lingi combien, il faut oser la fixe, il faut oser la précis. Comme ça maram vague te na mutu na yo o yebi te so lingi nini, non, il faut yeba eloko o lingi au moni pour permettre yo au travailler désir na yo. Et deuxième point à lobby, il faut déterminer exactement ce que vous pouvez donner en échange. Parce que eloko moko na vie to ko zoa ezala gratuitement. Non. Vie eza gratuité. Nyos to obtenir na vie to obtenir pour quelque chose. Tango yo ozo senga ke omona na mbongo yango so ngomona na pour ça na nini. Na par exemple simple, naza na besoin ya mbongo pour na somba voiture. Voiture yango na somba yango pour quelle raison? Nazo somba yango pour naza na facilité ya ko déposer ba na ngai na classe. Ou bien nazo somba voiture yango pour na facilité comme na musala na air bien. Na musala comme na air bien, pourquoi? Pour na comme air bien na s'occuper na batu na travers na bango. Donc naza toujours na eloko on européen ça en retour. Ou bien, il y a besoin de pour faire un magasin. Ok, c'est bon. Magasin, on fait le lot, on ça en retour. En retour, on reçoit de façon que le service, le service, moko ya bien. Moutonio sur le magasin, n'angai à se retrouver, à la l'aise, à la épanoui. On est allé, on a ça en retour. Donc, tant que vous allez au senga et loko, tant que vous avez besoin de loko, au fixé, on faut y payer l'on européen ça en retour. Parce que la vie, c'est donna. C'est très égoïste de ta part, c'est égoïsme. Donc, yebake, eloko nyonso yoko zwa na vie, oui pour vous payer ça en retour. Moni logique nae, et puis logique on peut trouver yango, et ça normal. Et le point 3, ou ekoko sungayo, pour na oeba ko développer désir na vie na yo, alobi, fixer la date à laquelle vous voulez être en possession de cette somme, ou en possession de ce que vous voulez. Il faut fixer ma date. Si on se fixer date limite, on va se faire l'autre kanisa et ça ou pas, on va se faire des croyances dans les amakasi ou pas. Donc faut à la claire et qu'on a besoin de bongo wana pour faire son ndaku yango faire son bango au plus tard dans le mois de décembre 2022. Il faut oser à la claire. Tu vois? Cause à la perturber ou embrouiller tes faux à la claire ne loko oyo yo olingi. Il faut oser la précis. Omoni. Et quatrième point, oyo aider yo pour omeka ko développer désir na kata mutu na yo ezali définissez un plan précis qui vous aidera à réaliser votre désir et commencez-le immédiatement. Faut un plan d'attaque. Faut un plan d'attaque. Yo mutu rosa eloko te so planifier te yeba ko planifier. Yeba ko planifier. Plan d'attaque ngano website que par exemple sur un besoin sur mandat au plus tard na décembre 2022 à partir de l'offre déjà que non na économie on a aussi la faut déjà à partir à mois prochain na autant et à partir à tina comme na décembre 2021 faut na comme na autant na compte na ngai tina comme na mai 2022 faut na déjà na montant boy donc faut la précis donc faut na plan d'attaque on te permettre yo on sera toujours motivé pour ce moment on mata on moment on na zéro on mata donc c'est très important faut un plan d'attaque. Et cinquième point où c'est important pour na yo pour développer désir à mutu na yo alors écrivez clairement sur un papier ce que vous voulez avoir, ce que vous concernez bongo la somme que vous voulez obtenir et kokomayango et l'expliquer kokomayango. Il faut zala okomi yango na papier na sur ba vidéo mso na sala papier na répéter les kamu ya kokoma lika ya kokoma et loko zanango besoin so on a besoin loko koma yango et coller yango quelque part pour mon yango coller yango quelque part pour mon yango pour eza ko activer mutu na yo eza ko activer même ma volonté na yo. Donc monsieur il a lobby pour y ba ko développer désir na vie na yo. Cinquième point, il faut au coma et loko zanango besoin de façon que mon yango otanga yango couramment. Et le point 6 pour développer des désir na yo à lobby, lisez vos objectifs écrits à haute voix 2 fois par jour, les soirs avant de vous coucher et les matins en vous réveillant. Donc eloko yo lingi wana okomi yango komaka te ne point 5 lobby mo point 6 lobby koma yango coller yango quelque part ya coller yango place sur le monde en mingi coller yango place sur le monde en pa pamba nga personnellement pour faire yango place sur l'écran mingi wapi
nga personnellement fona coller yango na moto ambetu be fona coller yango na liboso ya miroir be fona coller yango liboso ya frigo so pasa ata mingi na cuisine coller yango na frigo po omona yango air nyonso soko za moto otala kitalatala pamba coller yango liboso ya kitalatala soko pasa ata na mbetu bato baninga kolala coller yango na moto ambetu enga personnellement singa ce qui me concerne na kozwa yango na komi yango na téléphone nanga ata na kokola yango quelque part na ndako me na kangi yango photo na téléphone nanga na téléphone nanga partout peu importe donc na otala na téléphone soit sur oleka na tala eloko wana na lingi il faut na mona yango faut na lire yango couramment et monsieur il a pu se conseiller avec non il y a conseiller autant yango matin et soir et nga na conseiller eloko yo lingi objectif yango matin et soir tetala yango couramment régulièrement et ko permettre yo au se battre au s'accrocher na rêve na yo pe rêve na yo et comme réalité. Parce que bato nyonso basala makambo na vie baleki yo lelo te bato basala makambo na vie bata spécialité biso nyonso za bato nzambe asala biso nyonso avec amour apesa biso nyonso tout capacité ya kosala makambo ndenge moko apesa biso tout privilège ya kosala makambo ndenge moko donc ce qui fait que bato basala makambo boye o makambo boye baleki yo lelo te il suffit que yo oyeba eloko nini olingi oyeba kotono olingi okende okomona été évolution et ça m'a na vie na ondenge ça m'a batu nyonso tu vois. Et le point 3 il y a livre na biso réfléchissez et devenez riche mais c'est il a lobby po o koma na mbongo mingi ou bien po o réussir mamozo sala il faut zala na kondima otobengi la foi alors il faut zala na kondima donc la foi c'est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant les instructions au subconscient. Donc, foi, c'est le mot oyo oyekoli, vous allez répéter régulièrement, vous allez apprendre dans subconscient na yo et loko yango. Vous allez répéter subconscient na yo ayeba ke loko yo lingi yango yo. Et loko ça nango besoin yango na besoin musana zo sala et aboutir na besoin na mona na mbongo pona soma lopango na besoin na mona na mbongo pona tongisa ndako na besoin na mona na mbongo pona za na facilitateur foot ba na minerva na université ya bien. Donc oza ko répéter yango répétition wana et comme le style de vie. Donc foi ozo travailler fort ozo répéter la même chose ozo pesa yango na subconscient na yo. Na yete so yo o définir ça foi ndenge nini obi foi so relax nini ba définition c'est belé na nini na dictionnaire ou na internet so beti Google ozo ba définition est belé mais nga pona définir foi définition les ba définition nyonso pona ngai ezali définition ya Bible je crois ça Hébreux 11:1 sur la bosanité babi que la foi c'est dans la foi ezali eloko oyo no monité nano o palper yango te moso ko ndima ko mona na yango tu vois non vivre yango te nano comme na vie na ote mais yo au plus profond na yo se ba ke oza na yango omoni donc foi wana définition wana ya Bible yango ngana lingaka oza sur ne loko na monité mais ozo ndima déjà na kati no ke na rozwa yango donc yango wana ezali ko répéter loko yo lingaka ko bandela yango plusieurs fois de façon que na kati na yo subconscient na yo akoma na yango akoma ko vanda na yango akoma ko travailler yango na bengi foi et so teleza na bato basimba ko ndima bato base belo basimba ko ndima donc faut répéter ko ça besoin nini o lingi nini na vie na yo o ça besoin obtenir nini tant ozo ko répéter yango o mona ke e comme réalité donc kobo santé nyonso yera na via bato bandaka na penser et penser gros à la positif tout comme gros à négatif ce qui on nourrissaka subconscient on bloc à négatif car bloc à négatif rien na vie na yo so on nourrissaka subconscient bloc à positif rien na vie na yo donc yum to ko ça l'effort au stimuler bloc à bien na vie na yo faut répéter bloc à bien et quand on a subconscient na yo et comme une partie à vie na yo normalement bloc ko se manifester na vie. Donc, à bêtis c'est le but que non, sur le mot que le musique na vie, il faut ça na kondima. Donc, la foi, c'est un état d'esprit qui se crée par l'auto-suggestion. Tu dois t'auto-suggérer de bonnes choses. Qu'on s'auto-suggérer la skara, qu'on se proposer biloko ya bien. Et ça dit qu'on s'influencer yo mona biloko ya bien. Luka biloko ya bien, ou yali que qu'on banda qu'on influencer vie na yo. Oza nango besoin pour l'élévation na yo. Oza nango besoin pour l'évolution na yo. Oza nango besoin pour que nous musika. Sur lingi
o développer esprit moko positif na vie na yo. Olingi o développer croyance moko ya bien. Okoma mutu ya foi. Il faut mieux ba phrase ya bien. Vous comprenez? Faut au fond d'accord que non, naza ouvert d'esprit. Naza ba projet ya bien, ba projet nangé ko aboutir, nazali forte, nazali intelligente, nazali belle, je peux faire ça, je peux réussir. Mi lo bela bilo kwa bien, travailler bilo kwa bien na mutu na yo. Au fur et à mesure, vous allez comme pesa yango yo moko, vous allez comme pesa yango yo moko, et au ça que, et comme le quoi richesse ya pensée et pas na yo. Ou comme tellement abondé na ba pensée yango, que comme une partie à vie na yo. Tant on a mutu na yo, comme kaka ya on peut ko circuler, au moins que bloc on yo so ya mabe, ou ezaki na kati ekolongwa. Ou comme a plus tourner le bloc ya positif, et au fur et à mesure, ça bloc positif na mutu, au fur et à mesure bloc ya bien, et ben ko bote na vie na yo quotidienne, au fur et à mesure, peu au moins que, vous allez ko avancer, vous allez ko évoluer, vous allez ko musique na vie. Vraiment, pour les lots, tolobeli 3 points. Il y a livre na biso, réfléchissez et devenez riche. Livre où est écrit par monsieur Napoléon Hill. Le lot tolobeli ni tolobeli a point mis ça tout important. Kobosa na yangote, ke batu nyoso ba resisa na vie, babandaka na una échec. Donc, au échoué, ezali eloko mabete na vie na yo, ezali kaka base oyo ko permettre yo au prendre conscience ya valeur eloko lingo sala. Eloko mi balé monsieur Hill alobi ke désir ezali très important sur lingo au réussir. Okoki jamais ko réussir sur ze ko désirer eloko yango te. Eloko yango faut ko kwa obsession na mutu na yo, faut ko désirer yango, faut ko linga ozana yango, faut ko komisa yango obsession pour ozwa yango. Peloko mi satu alobeli kondima. Alobeli la foi. Okoki jamais kokene musika soko ondimaka eloko zo sala te. Okoki jamais kokene musika soko ondimaka na yo moko te, soko croire na yo moko te. Okoki jamais kokene musika soko croire na ba projet na yo te. Il faut bana ko croire na eloko zo sala pour obtenir yango. Soko obtenir yango nde ekosala ke okoma na force ya ko continuer, okoma na force ya ko évoluer. Vraiment pour les autres suki awa to développer kaka 3 points to continuer na mbala ya sima. Bozala malamu, à la prochaine. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Nous sommes vraiment dans les que ma bouger, ma marcher, ma évoluer, na côté na bino.